Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner de ce matin, coucou, coucou, coucou la famille. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très très bien. Bon déjeuner, shalom, dans homme de Dieu, ma chantre de l'éternel, shalom, vraiment, bobo to bon décona, kachama bota na bino, yenge na badekona sa bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo, toke pemba tobi salam, salam alaikum, na badekona sa ba musulman. Tout tendance confondue, en tout cas, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre maman les kinabino la danoise. Voilà, mon boyem, tous en a CG, na biso, oh, ya bon déjeuner, oh, nazo sabino, comment garder les secrets, secrets, nous sur baloba angote, mais tout tient on qui n'a pas pembe ni tozungi lango lobby, les lots na yeka na lombango moke pona, ko ya vraiment ko recadrer encore maniqué, ko recadrer pe ba chronimama, ba chroniqueuse, ba nani, ba oyo nyoso ka ba pandisango, oyo ba lobelaka, oyo surtout baza ko tia vraiment liboso na bango ko finga, en tout cas toye liboso na bino pona toya penza ko lobela bino. Vraiment à passer na pesi Mida Taylor Bambote ebele. Vraiment que Dieu te bénisse, ça nous a vraiment pambola yo, apambola mwana na yo, apambola mwana na yo penza pamboama parce que Mida penza à comprendre à monique ba musicien nyonso il faut automatisa bango ya mboka na biso. Vraiment ça m'a fait du bien so na lundi émission na e ko zéro ko finga donc azola musa conscience kitoko vraiment ceux qui mutu azola musa conscience bien faut toya kapé to lobela yango to encourager yango ndeko mwasi continuer ndengwana azo ko finga te mais tala ezo kende kitoko azo talama ezo ko kende bien vraiment c'est vraiment kitoko makasi nzambe a pambola yo. Alors bandeko na ngai vraiment tonaye vraiment bandeko partager vidéo tindela manike isoko ozala compte na ye bino ba fan na ye o botala kayebo comme ça kayena 1 million de vues botindela ye parti oyo bandeko nanga na tongo ya lelo vraiment na moni na vanda mo muke et osala bien moko ko vanda ko pesa conseil moko kitoko makasi non ozwa vraiment temps milité bandeko lo ni na yeli na tongo ya lelo tant to lobela manike to lobela ba maman to lobela ba parents oyo bolingaka kofinga bana baninga bandeko nanga ti lelo ndenge nga na boti ndenge bana nanga baboti nazalaka mwana ya moto yo pe ozalaka mwana ya moto donc tango oza kofinga mwana ya moto yebaka ke baparent na ye pe so baza na bomoi bomona pasi neti mama fere ti lelo akufa te aza ndenge bofingaka fere amonaka pe esalaka ye pasi. Ozo comprendre donc ndenge lelo manike yo zo ya olobi ke yo za mama ya star, ok ce qui peut lelo to komi ko finga mwana na yo okomona pasi ce qui peut lelo to komi ko finga babia pona babia sale lo côté. Ozo comprendre et loko moko babia sala ezate orchestre boko sala ezate musicien mota ko yo ngana bina na orchestre ya babia ngana zabwe azate me muto ya lobina bina na orchestre emenea na bina na orchestre de fao na yemba na orchestre ya bozi boziana. Ozo comprendre mais ye ezate ngana na bina na tabulei ya ye ezate mobali no leka inaperçu soki yo zaki mbanga te mbele yo tobeta lisolo na ete mbela lekaka aleka kaka ndenge ba musicien bele pe baleka ya bazaiko tobeta masolo na bango te parce que basi na bango bavande pe bakoli lelo bakomba mikolo. Ozo comprendre ba musicien bele balengi lenga ebele bakufa na bango. Vous comprenez? Donc, mais yo, tellement mbangé l'équipe, oye na ta internet, ta vitesse, yango la musaka, babia, mais asala elo morote. Donc, denge zana yo ko meka ko finga ferité, o ko finga ta musicien mokote, o ferry, o fali, o qui que ce soit, manike ozana droit ko finga bangote. Parce que elo ko mobali oyo, yo botola ebana, asala ezate. Ezate yo moko mona est-ce que so mona moi ça faire aller tia zo finga donc on va dire pena pe ko mériter te au bala musicien ozo ko mériter te au bala mutu ya classe manike parce que monoko wana ozanango ezaki to côté donc yekola ko respecter bana baninga sinon te mwana na ko kende musika te ko luka ndoki ya mwana na yo te koloba te mama nakeba na mwana nga makambo olobe kozwa mwana nga ite e kozwa mwana na yo
Tant yo zo respecté bana baninga te. Et kozwa bana no karma existe. Tant yo lingi musique ya fere matate. Tant yo lingi ba musique ya batumso matate. Mwana na yo pa ko matate. Comment yo lingi ba musique ya batu yo ne ozalo koza na position te. Position no faut na kati ya motema parce que mwana no azala kati ya terrain wana. Yo bando bona mama mite, mama mia bando yo kazaiko, mama mia bando ko kota musique ya zaiko, mama mia bando ko linga ke ba musicien musu pe mata, yango bomona kofi ya mata, secret, ta musu tolobaka kisi, bando ko nanga ta musu kisi n'existe pas, secret yebaka ke kotombola bana baninga. Bana na ope ba otombwama, mama mia toujours fait ça, abando ko kende ko soutenir zaiko. Et bon, mon que moi nanae amatati le lo azaka na kati ya top de top malgré koli c'est normal azaye mo kota koli ba bozi pe ba yo kana lisu pentate ba tebele ba yo kana parce que mutu nyoso ki na pension même écoute oza président de la république o comme appelle lobby o yo kana lisu te tozaki awa kabila pas kota pension ayokana soute c'est normal vie ya mutu eza bongo et mataka et comme na point de na société et bandi ko descendre okozala te ka yo mataka mutu moko te yesu mase ya kuta mataka bona 30 ans kwei alors yo za nani manike ozo yaka nyonso ingratitude mutu oya futeli yo tike mutu kutu oya futeli yo tike oye na poto awa même si oyaka na oba poto même atangala danos na vanda na poto so lelo mutafuteli nga tike abila danos na futeli yo tike na zuli hôtel logement okolala na 5 étoiles ou bien 4 étoiles na États-Unis na Canada quand même mutu na fona sepela fona remercier ye kutu ba fan na biso ka yozala ovandi kaka boy fan na bengi yo mama la danos na oka kozaki na anniversaire no na teli yo 30 livres 50 livres 10 livres so na kangisi ba fan na ngana ofinga bango mutu ande wana leka penza ba bengi nga kete tela fan wa pesa nga 30 livres 40 livres 50 livres azui le problème mo baye ba bisabula ye na réseaux sociaux nga pela danos na ye na che caméra liboma na mutu na nga obiendene. Même écoute, oh, babenga nga ba pesinge le côté. Neti ba la joie de Dieu ba te belé, ba mame milia ba ka ba fan de ba linga ngai, ba joli ba tinisa. Allez na zui caméra na cheli bango. Na komi liboma ou bien deni, ba o bazo soutenir chaîne. Tant chaîne nanga ba kanga kango, il fallait ko futa mbongo pa na chaîne efungwama. Ba queen mada ba sankisa mbongo na bango, ba nani ba ba joli batinisa ba mame milia ba tiaka mbongo na bango pona chaîne yo telema ale lobi na zone émission na bandi ko finga bango manike donc diamba wana doser yango doser diamba na yo parce que soko zo continuer boye biso to ko beto te même ba warrior ngaza ka warrior te fali azaka mwana nanga mais bino nyoso même ba warrior ba sepela note oko pe ko betama. Et puis dans un communiqué très important, on a chité na ou melate. Donc manike meka ko doze mbanga na yo, meka ko diminuer nini biloko melaka. Tango sala ka be mission wana, tango koma ka normal, na mobali ozana ye na bana. Bana manike boza su bana mikete. Tango mama koma ka normal, at bozwe mission na bobi mama, yo kana na mission oyoyo o salaki. Est-ce que mission oyo tellement pe mikolo so sali émission ndenge wana ba kati yango ba tiena ba page ata yo longoli yango mais katani OK benga batu nyoso ba longola ngo non bana na ebo meka ko sunga mama abino sinon te beaucoup avancer te même Jonathan tala o avancer raté o ko pe ko avancer yo pe ko zala pe o meka media mbele lelo ta msupo ozala ba place ba Vincent Tulizi ozala ba place ba Ken Piana oza pe mutu pe to otanga mais to okota na mai oyokana ate nyoso na pona mama na bino oya mobali mbele lelo na place ya nani ya petit fali mbele lelo pe tozotanga mwana ya manike mais aoyokana ndeni nani akomatisa ye pona mama na bino misoi boli bosunga mama na bino bosoki bomoni ke lelo mama melite lelo mama za normal mama yaka zone émission na o sala ki pona fali yoka bino be bana bosunga mama na bino et puis communiquer na opesa très important bokata parti oyo botinde lango Roger Ngandu kotika manike te man ozala na sido za na sida te kotika te pona biso bana cité salongo nord to sepelite
Roger Ngando ebinga très bien. Oyebinda kuna biso très bien 62 BJ na sa payote et pas ba Christian. Moi, je fais partie de cette famille là. Na koli wana oyebinde to banda ozala wana. To ba ta génération moto o solo la na sa payote. Roger Ngando yebi bien moi na mayele, moi na polytechnique. Na ka moi lobi na mona Roger Ngando comment on la musique. Mais ça problème te okende bien na business na yo. Essentiel au liaka au voyageaka au melaka. Mais bioza ki mutu mon beboza na tête à bamboka. Mona mayele de bo mona Roger Ngando. Roger Ngando biso to sécurité. Wa mona quartier na biso. Nini dossier médical na yo, eza ya yo na famille na yo, eza privé. Ozala na sida te, manike te mutakoya atangi kombo na lobi Roger Pamba te, malobi penza Roger Ngando. Donc c'est toi, il faut kangisa manike, kotika yete. Et puis, mets vraiment des paquets en G. Moutou moko abimisa yete. Akende pena ko samba, a dédommagé yo, a pesa yo ba preuve. Na basi oyo bima ba ya sida, na papier na ya sida, même ici oza na sida. Eza problème na yete, eza vie na o privé. Akoye ko yana teza na monopole. Afinga oyo mabe, afinga oyo mabe, afinga oyo mabe. Non, Roger Ngando biso atanke bana cité Salongo Nord. To sepeli nango te. Ke a touché yo na point wana afinga yo na makamuna bino ke non musique na maison marché te boy mais pas sur point ya santé, c'est pas normal. Kende ko poursuivre vraiment nike toza na besoin to mona ke o sali likambo moko pa manike eza normal te to kotika bato ndona te to kotika ba civique te ba insensé bato mo baza na tina mote ba yaka ba telemaka na media ba ningisa ka mboka mobimbeza ka ba insensé bato ba anti valeur. Mais non. Et puis na komi nga ko chité fallait faire l'effort ya ko tia bato malamu pembeni na yo. Et puis kangisaka batu minoko ba gims bazawana bazana bato ba fingila bango batute mais ba soki ba beti musique na bango etala maka. Et puis ba bimisaka ba vide ba nini pamba te gims akosa ba 2 ans 3 ans abimisa te mukolo ko bimisa e cartonné batu ba muto lobela kena jalelo na yazana azate mais otambola fali tala ba o bazaka na ba jalelo. Batu nyoso presque bazaka na ba jalelo musique na bango lelo elala parce que ba jalelo wana bako kwesa musique na yo ba Sankara ba kwesa ka musique ya batu tala lelo chef a Sankara zo lela parce que musique est symbolique te alinga ke na députation kuna pe bakati o eza tango ba ya bandeko na so Kasai na ko chayo mutabandundu to chama ina mnoko te eza tango na bango. Eloko na ngonga na yango. Bomote we rasol aleli. Po amondoko luka mbongo ne sunga ye. Afuta kata ba musicien ne. Awoko ka kofuta ba musicien te, awoko ka ko satisfaire ba musicien te. Musique ekomi elembi. Époque na bango esili parce que bazaki na bato bande ko fingela e batu. Nzamba ko benir yondeni. Fali keba na batu wana o ba fingela kayo. O engagé bango te. Mais zala na moi dur parce que maloba na bino bolobaki papier na bino bokomaki ata bokomi ke makambo manika o lobetalité mais biso to sepela te manika ya make yo fali et to sepela nango te to kotike te to pese accès wana te vraiment bande konanga soko za mama oza parent yo zakawana ofinga kabana ya batu omona kabana ya batu tina te oza ingrat oza oyebi ko reconnaître bolango basala kaote yeba ke bana na yo ba obonga te o baby sa bana na yo so zo yeba te yo zo sepelo zo seka mais bana sort ya bana na yo ekende musika te papa ou bien maman okozala okufite mais omona bana no de ba o divorcer omona bana no de ba okufela bana omona bana no makambo ezo marcher te mais ozana na bomoyi ozo mamenzaambe na salani osala no eloko makasi te banda oseka bana bato osala no eloko makasi te mais muto abengisa o na poto po na lelo bana wana bazala bien est-ce qu'on respecta kae est-ce que ata na anniversaire na bosombela ki ata cadeau est-ce que bolinga kae bokosa bosa ile kutu complot boboma ye
Bosa le complot bolia ye. Mutu asungi yo, abdati lelo na bana na yo, na famille na yo bakomi bien. Bandeko. Eza pasi na kati ya mokili oyo. Nzambe pa yepsi to sala ba œuvre ya charité, to kaba, balobi liboko epesaka, yango nde ezwaka me yozo pesa à la fin ba ofinga. O nyoso fali asali, mbongo nyoso fali abimisi, bandeko ko bengisa batu 3 mois, ko leisa bango, ko vanisa bango na hotel, et bavanda na hotel ba neti ba demer. Na ba charge ya fali, bandeko nanga, ata ingratitude yango manike, quand même peser ba mona yo s'il te plaît. Na yebi komelaka diamba mutu na yo esalaka te mais bana na yo basunga yo parce que bakoli bazokende na ba 40 ans. Jonathan wana azokende asaleki ba 30. Alors yebisa biso soki basungi yo te bana wana ba esimba te manike lobi yo koleka otika bana wana na mokili bana wana babi akufa tika bango yo pa okufa otika bana wana. Si vous avez un désordre, maman bango banda ofinga batu, maman bango azalaka boy, maman bango mo melidiamba, non. Kombo wano lata bandal wano lata sala elote. Yo vanda na bandal mais rojenga ndo vanda na cité salongwe. Non, kendo tuna quartier wana. Ti lelo eza kitoko makasi. OK? Donc boké barana ofinga batu, eza bien te surtout santé. Oza na journal médical à mutute. Mais ozo ko publier, rojenga ndo azana sida, yo boza na sida. Manike, keba, rojenga ndo amulube, yo kanisi fachi o yozo benga, ako sepelo finga, rojenga ndo. Keba na balube, bango balinga na bango, manike bazalo kwa yo mutabandundu te. Keba, yo beto fingi rojenga ndo ndengwana. Ale yo lo bake obenga nani, mama Denise, au kote lote. Fachi, a côté l'autre, bossana. Et puis, bateau nyoso, bazana, ma procureur, banani, bazaba louba. Attention, manike, bate lambanga. YouTube eko sayote, réseaux sociaux eko sayote, okolela, batuba ozalate. Voilà, bande konanga, wana précisément, na pesi yango, et pas ya manike, mais na ba mama nyonso, obozaka ba jalouse, obozaka mitema mabe, kofinga bana baninga, boye ba ke karma existe, et ko zongela bino, bino pe ba ingrana, ba ingrate, bino bato boye ba ko reconnaître bolamo baninga te, boye ba ke mabe wana, et ko zongela bino, olinga te, okufuta yango awana se, na mokili oyo, boti kalamalamu, bon déjeuner de ce matin, wana mama leki na bino la danoise, vraiment bon liker mission, merci là-bas, onyo so bazo liker, partager mission, et vous allez bientôt koutani ce soir, avec la grâce de Dieu, pour nous faire la analyse, na live, na biso, boti kalamalamu, bye bye, bisous, to sololi, bye. Voilà. Coucou la famille, bye bye.